Bonsoir mes très chers amis. Lelo encore une fois de plus les 18 ans pourquoi sur mon vidéo et comme moi sombre na ke na on a lombango poka talaka ils ont chauffé na ndenga blackité. Mokolo moi lelo le 18 juillet information on a ebisa kibino déjà il y a Frank Tumba il y a maison militaire au Azaki déjà arrêté depuis Conseil de sécurité nationale. En tout cas, bandekonanga balandi makamboza ya koyinda. Frank Tumba avandi mon côté singa eza mulai ya matembele. Frank Tumba alobi ngai mon côté toza ebele toza etuluku ya batu. O bazaki na posa ya koboma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour to récupérer pouvoir tozongi selango na kolo pouvoir o biso to mona ike aza important aza ya mutuya ezaki le rebelle Joseph Kabila Kabange. Alors na pourquoi awa tout de suite là nazo poeta lisusu na koti lisusu na ba site na ngai nazo mona mutu mususu batangi awa bandeko esalinga pasi pe mawa mingi général Chibangu général Chibangu d'après basusu mususu balobi aza arrêté mamsupe balobi que non aza arrêté te azali déjà baza na kati ya conditionné na CNS. En tout cas mes très chers amis, je crois que makamboza na kati ya koyinda makamboza na kati ya koyinda vraiment. C'est tellement chaud. Nous avons perçu dans le banc parce qu'il est commis tellement sombre. Dans un dossier, il y a mercenaire Moko, comme on a eu Evi Namwana. Voilà, Evi Namwana, on a Azaki reçu par le président de la République semaine passée. Tango Bayambiye Ayaki en tant que camarade ya Joseph Kabila Kabange le rebelle. Ayaki na mission ya kotala ba disposition nyonso comment akoko kotasko pour la deuxième fois aya combattre le président Félix Tshisekedi. Alors c'est tellement chaud tozo luka to yeba et puis tozo ko informer na ba service nyonso compétent ya renseignement na kati ya mboka ke botala na ba hôtel partout comme ya Evi oyo Evi bolukaye azali vraiment un sédois azam to Suède azana ba nationalité mibale. Frank Tumba bakanga ki na passeport misato Camerounais, Congolais, na Rwandais. Donc, il fallait qu'il y ait un côté déjà vers Abima, Rwanda. Donc, de façon que Soka Bimi a réussi Rwanda pour rejoindre déjà Bandeko, Nae Moussou ya Joseph Kabila Kabange. John Tumba, vraiment, nous sommes tellement déçus. Nous avons des commentaires dans nos belés à Kolobasi. John Tumba, lobby na Tongonde, na Kokota vraiment, na Mozindo. Côté qu'on a na Est, nous avons remercié la FRDC parce que nous avons des dépôts d'armement. Côté na Est, ils ont tumba mana. Pourquoi il y a pourquoi lobby? Ils ont vraiment tumba ma c'est bombardé. En tout cas, vraiment, ils sont quand même bien. Voilà pourquoi naé na lumbango na pe sabino. Ça a fait un peu sombre, mais nous sommes toujours censés, nous sommes au service de la nation pour tout le bela kakabatu. Balala vraiment et sikamoko fachi azalaki vraiment mtozana bomo tout était préparé ba boma ba batekande basalaki musée Laurent Kabila. Mais je crois bien na ibisi bande onanga nyoso ke bokosi parce que oyo aute pa nzambe mutu achie pour a délivrer mboka oyo a changer mboka bande onanga yi bakatange boyoki déjà bakombo wana Frank Tumba Muluba John Chibangu Muluba Katende Muluba Katende azaki chargé des opérations na kati ya bagarde républicain pe aza arrêté bande onanga vraiment ça chauffe vraiment. Ils ont vraiment mabé makasi. Ndenge bazolo bazo révélé balobi que non to déjà ba base na ba district 4 awa na kati ya RDC et na kati ya Kinshasa il y a 4 bases déjà militaires au bango ba déjà na ba dépôt militaire na kati ya ba district awa na kati ya Kinshasa. Bande konanga eza ya koyinda balobi déjà pesi ba plan makambo ebele moyena loba awa ezalité. Mais sinon, les aïgis secret d'État, pour le moment, ça se dit comme ça parce que le moment est tellement crucial, le moment est tellement grave. Il ne faut pas te bomba, mabe. Il faut te le wapé, bamaka mususu. Mususu atato bombi, mais oh mususu tozo koloba. Ba plan na bango, ba stratégie na bango, na zanango, awa, ebele kutu. Oh bango ba dévoilé déjà devant CNS. Voilà pourquoi, bande konangai, batoloko ba dinosaure, so ba olo bamaka mususu. Ils baza musika, bazolo ba boyo kakape, banamboka. Mususu pe bakangi ezali. Masunzu oyo azali destitué azaki na 3e zone de défense yepe balongoli yepe bakangi ye d'après ba information donc balongoli yepe bakangi en même temps vraiment eza ya koyinda voilà bon c'est là makambo ezali nango nazo kotanga parce que
Jusque-là, dans mon avis, c'est un peu sombre, mais je suis toujours obligé à connaître Sabino. Naza na information moko oyo ba yebisi ngai. Wana ezali information ba bengi ngai na batuya front kuna. Wana ba wazalendo mutu ba bengi ngai. Nazolinga nanu na yeba. En réalité, wana na yebisi ANER, na yebisi DEMIAP, na yebisi gouvernement pe na président de la République Fatou Beton. Ezali batangi ke no mbongo etamboli Joseph Kabila tindi mbongo eze ebele etamboli côté ya Uvira. Donc balobi ke général ya Kutumba wana ezali information oyo toyoki ba benga na téléphone mais c'est à vérifier. Mais na lobby yango parce qu'il faut na poata na loba parce que awa tout ça sous ta confiance ta mutute balobi ya Kutumba ya wazalendu ali mbongo ebele po ba libérer Uvira kala mingi te awo. Et puis balobi ke balie mbongo wana na gouverneur ya Uvira. Na ebité gouverneur ya Uvira azanani. Moyen to loba sous mutu awa ezalité. Je reprends. Balobi gouverneur ya Uvira na ya Kutumba général ya ba wazalendu ali mbongo etamboli makasi ebele ndenge ba yebisi biso déjà. Voilà pourquoi nous sommes obligés. Nous sommes obligés vraiment tokende de toutes les façons, le gouvernement peine à service à renseignement, c'est vraiment prépondérant, c'est vraiment important. Mais très chers amis, revenons quand même la conscience nabiso. Je crois que binomoko bolandi pe boyoki, ba makamundenge za nakati ya kosalema nakati ya mboka. Congolais tolingi nini. Kobo Matisekedi, c'est vrai. Beaucoup de choses, mais c'est difficile, c'est pratiquement difficile pour Ekosimbakate. Je vous dis bien Ekosimbakate. Et puis ceux qui peuvent, Bozana Katia, renouveler toujours Bamakamongo, Bamakanisiango, Boye, déjà Bino Batboko Sala au service, il y a les rebelles, et Nani, Oyo, cet imbécile, un circoncis, Azakout Makaste, un poltron, Joseph Kabila Kabange. Je vous dis que Bokolonga, et puis ceux qui payent les Kamobodé, on a par erreur que Salemi, le gouvernement ou bien la RDC sera ingouvernable. Wana na ibisibino vérité. Et Kozala ingouvernable, si na niveau moto comme Keno ba mindele ba waya ba moba kamba. Boye ba ke école kate tala botuna kindete. Botuna kindete. Botala kané to soko loba ko défendre boye. Et ko ipe ko salema te ceux qui paient par erreur et salema ka bongo. Mais je vous dis que bolinga bobo ma biso bolemba. Et puis bolinga côté insécurité oyo nan bo monate du jamais vu dans le monde. Voilà pourquoi bande konangai, je vous dis que faut tirer attention, faut tirer vraiment attention na Babilo Kowana. Kuna na Qatar, je crois que Makamoza Kouinda. Nyonso baboyi. Massad Boloso déjà ndenga zaliwana en tant qu'envoyé à Trump à Pékin c'est le que mutota mon côté bi bozali awa bazako obligé bango ba signer ba accord de façon que non M23 na gouvernement na biso RDC ba yoka na déjà dans le sens que non bango ba se retirer ba longwa libela na libela. Donc Ezaya Koyinda, ça fait un peu sombre, makamnaki nango yangwana, mais problème ya général Chibangu, de lobby, tokomeka kokota na mozindo, tongo na kolobelango parce que échauffé et troublé bongo, Ezaya Koyinda, awa Kinshasa, Ezaya likolo, makamnyo se zabatunyo se bazaya kotelema, pona liwa oyo, mokozi amboka otiko raté ya monene avant qu'elle ne signe deal kuna aux États-Unis d'Amérique. Il ira bien, bel et bien aux États-Unis d'Amérique pour qu'elle ne signe deal ango. Matondo mingi bo s'abonner par artiste Youssoufou Kalonji, même si ça fait sombre, to lobby kaka. Merci, bo s'abonner makasi bande konangai. Oyo nanu, ba s'abonner te parti Youssoufou Kalonji, bo s'abonner, bo kota pour lobby na tongo, bo soit biloko moto, donc eza koyinda. Kimia ezalité, toza vraiment debout, bisonyonso, vraiment armée numérique, toza debout pour na ko dévoiler, ko disséquer, ko dénoncer, mabe nyonso, tokoyoka na kati ya mboka. Nayoki sangu ya suka, Paul Kagame, il paraît, Azana posa a livré ba nanga, ba Kabila na batu nyonso wana akima bokonzi. Wana asoli nande gone na partie à Londres, et ça ba information moko na yoki pe par téléphone. Balobi awa na azana posa atika po amoni que crise pe mboka bakoko risquer basale mabe na kati ya Rwanda. Azana posa a libérer mboka, a livrer ba onyo so na ba M23 de façon que ye azala a quitté. C'est une information onayoki par téléphone, je reste à vérifier. Abonnez-vous rapidement chez l'artiste Youssoufou Kalonji. Merci.